yo tozana ba jeune ba irresponsable, ba jeune baza sans vision, ba jeune baza occupé na ce qui peut apporter quelque chose dans leur vie. Vous savez, vous voyez. Maintenant musique oya lelo, en tout cas, je ne vois rien de spécial en majorité. Rien de spécial, salité, insulte, donc ce que tu as bien parmi bato ba baby simboka parmi biloko baby simboka, il y a aussi la musique et jouer rôle moko et il y a monene pour la discussion mboka na biso. Vous voyez, donc bana ba c'est ça lokola so ko na mobali moko boye lokola mwana mobali wana amemi ngambo na vie azui problème donc makambo no soit cahier mais tant que zalo me ba charge nyonso wana tout au début boko bala kam colonie mwana mobali bokutani premier jour pesanga na premier jour ba ko bisayo pesanga penzoto. Vous voyez, autant beaucoup de fiançailles, nzoto, akolemba yo, abaye yo, atiki yo, moya bala o lisusu, et kozalate. Problème abitumba ya este, eza d'abord politique. Donc, ba politicien, bazwa conscience. Ba yebake, tant bazo fana na ba pouvoir, ba gouverneur, ba ministre, ba nani, ba yebake, eza na batu bazo kufa makile zo sopan. Bonjour, bonsoir, très cher internet et à Petro Production Grâce TV. Et ça, c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, eux avons présenté par moi votre humble serviteur. Et Nakombo Yawata Kin 24, le lion de la presse congolaise. Et Kakandeng Zalara. En tout cas, un grand merci. Et Nabat Obazo, Komapena, Bazo aimé émission. Et ça, la peine qui toque au Makas. Donc, très cher internet et à Petro Production Grâce TV. Vous s'abonnez massivement. À Andesika, vous avez information vrai Kaka. Donc naoki maman pena ko saluer donc les patrons de cette chaîne donc papa nanga Petro Kangila et ya maman Tete Ngulu donc mère sociale maman Aigle Jaune, pourquoi pas saluer aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila et la bébé qui bouge trop bébé Grâce Kangila. Et pourquoi pas à saluer aussi bateau ba soutenir vraiment na ko za l'incran na bangote et en tout cas donc big dédicace à toi DJ Master Pro en tout cas félicitations à Elo Gozo Salapena et ko soutenir ba jeune congolais. En tout cas un grand merci à toi vraiment donc Gozo mérité aux vraiment ministre culture art topé ministre média et en tout cas Kalaming était on a qui sont équipe technique qui t'a ya Petro Position qui t'a vraiment pour nous soutenir vraiment œuvre ça là au betara billard bien au betara tennis bien au mixer bien donc nabokasi ya DJ Master Pro azarana vraiment et ça la bonne organisation monene na kisantu kuna tamboli partout azaki na Afrique du Sud azaki na Angola et puis azasko na Congo précisément na province il y a Congo central et pourquoi pas à celui aussi mon vieux Ben Mbala le Gaulois c'est-à-dire États-Unis d'Amérique il y a Mama Bijikinung Prado. Voilà très cher internet il y a Petro Position TV le long na Mbeli Bino un grand homme de Dieu na kombo ya Pasteur Emmanuel toso la kaka makambo tali biblique pa masole belé toso la vraiment na ye ko sa pena ki toko makasi tita ko fongola déjà na sola déjà na invité nga Pasteur Emmanuel Jeja. Bonjour à mon invité. Bonjour bien-aimé. Bonjour bande konyoso oyo bazi opportunité ya kolanda biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pasteur Emmanuel ndengo ya invitation na biso vraiment esali kitoko makasi na plateau ya La Voix des Stars to yambi vraiment na boyambi pena ya solo pena ya butata nzambe kaka ndenge zalaka d'abord tokeno na ba santé boni ba santé. Ça va par la grâce de Dieu, nzamba sali grâce toza vivant ndenge ya bateli biso santé ça va toza bien ngolo nzambe. OK, merci beaucoup Pasteur. Lelo tozo mona bongo ba jeune congolais et ba komi mingi focalisé na ba makam o etali mindule oto baneko oto ba sala nzamba benga bongo musique ya mokili mais to baneko mona à l'époque ba campagne évangélisation baneko zala trop na ba vacances tout na ba vacances mais lelo e komi ndesi boye événement munene oto ko le kabongo le 30 juin ya wenge musique 4x4 bon chic bon chat. Il y a aussi d'autres pasteurs ba continue bango trop na makambo ya musique oto yobaka eza ya mokili ba sala nzambe ba bengaka eta que pasteur
ozomona ngo ndenge nini? Gloire au Seigneur. Merci mon frère bien-aimé pour la question que tu as. Une question mibale. Question liboso concernant musique. Question mibale concernant, n'est-ce pas, la campagne d'évangélisation. D'abord, au départ, la musique, c'est un travail. Eza musala. Musala, musique ezali musala. Même Nzambe a recommandé batu basala musala. Nzambe a recommandé batu basala musala. Alors, musique, batu basala ka musique, eza musala na bango, ezo sunga bango babika, baleisa ba famille na bango, ba réaliser, ba rêve, ba projet na bango, oyo bazala ki nango. Alors, ba jeune mingi baza ko se focaliser na musique, il y a deux choses. Eloko aliboso, mutu asalaka eloko oyo ezali kati na ye. Parce que il y a de dons, talents, on zambatia kapo à rendre mutu utile na kati ya société. Vous voyez? Et ce qui mutu na kati na onzambatia koyemba comme talent, comme don, on est obligé au salango, au la musique. Mais il y a certains jeunes au bazo salango, ils ont don na bangote, ils ont talent na bangote, nzamba bengi bango basala te, donc baza ko forcer. Vous voyez un peu? Baza ko forcer, basala kaka, yango nozomona désordre pe ekoti na kati mingi. Mais aussi makambo ya musique, moi je pense que musique ça doit être un instrument pour transmettre un message. Très important. Namboka oyo tant tozaba tozokola, il y avait certains musiciens au bazo yemba. Totiena la musique ya mokili kaka. Babando yemba banzembo, ba chanson moko éducative. Bazo pesa banzembo eza ko enseigner batu savoir vivre, savoir être, savoir faire, comment se réconcilier. Donc c'était beaucoup plus de conseils. Mais musique ya lelo nakolo ba majorité ou nakolo ba même 90% ba musiciens profanes dans lelo, ils sont dans des bêtises, dans des sexes, biema ya mabe. Donc tu vois que ozo musique ezo beta, mais ça ne donne rien, ça ne contribue pas dans l'éducation. Parce qu'un musicien c'est une star. Une star azamutomo azali éducateur de masse. Azan opportunité batuba mona bayoka balanda et c'est une occasion. Et à chaque fois ba osala ba musique na bango azana ba succès wana, tozana ba problème na mboka. Tozana problème mboka na biso, éducation ya batu, changement de mentalité, makambo ezali ebele o ba ko utiliser instrument wana ya musique pour esunga ezala ba konzi ya mboka parce que ba politicien ebele o mona baza coller na ba musicien. Ba linga ba musicien, bazala na bango, ba soutenir na bango. Mais ce qui ba message na ba musique na bango, ça ba message moko ya éveil à conscience. Il y a ba conseil ya bien. Moi je pense que lokola ba linga ka musique mingi, peuple congolais a lingi musique mingi et ko sunga. D'autres on a ba jeune ba irresponsable, ba jeune baza sans vision. Ba jeune baza occupé na ce qui peut apporter quelque chose dans leur vie. Vous savez, dans la vie, tous on a trois grandes parties. Il y a vie, tous on a enfance, vieillesse, na jeunesse. Le temps où tous les jeunes, c'est le moment très important de la vie à moutou. Donc vie va définir quand tant aux amouana, tant aux vieux, aux ali pakate, tant aux ali jeunes, des moments il faut prendre des grandes décisions à vie nayo, il y a organiser vie nayo, il y a orienter vie nayo pour comment utile pour nayo, puis comment utile pour na mboka même pour na batunyoso ba okuta nayo. Vous voyez? Maintenant musique oya lelo, musique oya lelo, en tout cas, je ne vois rien de spécial en majorité. Rien de spécial. Salité, insulte. Donc, ce que tu as bien, parmi bato baby simboka, parmi biloko baby simboka, il y a aussi la musique et jouer rôle moko et il y a mounene pour la discussion mboka na biso. Alors, otayi ko pour ma campagne il y a évangélisation tout ça. Moi je pense que le problème de la campagne c'est d'abord une vision. Un serviteur de Dieu, il faut avoir la vision sur le ministère que Dieu t'a donné. Et dans cette vision-là, il y a un programme. Il y a un programme. Donc, et là, nous sommes tous là, nous sommes tous là, programme. Donc, ça, il y a un programme. Et dans le programme, ça demande des moyens. Ça demande parfois des moyens. Mais ils ont des moyens, ils ont des possibilités. Mais ils ont des erreurs, ils ont des malamoutés. Mais ils ont des possibilités et ils sont appelés à ça parce que
Moi, je pense que servir Nzambe, ce n'est pas seulement que ça la campagne, na stade, na banine, mais que ça Nzambe, ou que ça Nzambe na manière rebelle. Parce que l'objectif principal, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Et on peut gagner les âmes na médiane tozali boy, na côté ya muto bongo limotem, na balaba na côté na l'église, parce que na kati évangélisation interne na externe. Évangélisation interne, c'est tout ce qui se passe dans l'église. Séminaire, programme ordinaire, croisade, tout ça. Et service où ils permettre salut des hommes. Mais aussi on peut, parce que Christ nous a dit aller partout dans le monde, aller faire des nations de disciples. Donc c'est ça, je crois, ça la campagne était par rapport à ça. Et aussi il y a, moi personnellement, il y a un message que le Seigneur m'a donné concernant la deuxième conversion de tous les hommes de Dieu de notre pays. Vous voyez. Et ça fait rôle aussi. Ils ont joué un rôle très important parce qu'ils ont basali et belé nzamba benga bango. Basale là. Mais batiki nzela o nzamba benga la bango. Vous voyez? Bakomi ko sala makambo ndenge bango ba moni, ndenge bango bazo kanisela. Yango zo mona lelo plupart bato bazana kati na église, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui remplissent nos églises. Parce que parce que plupart des bateaux dans l'église, ils ne sont pas venus parce qu'il a attendu la parole de Dieu. Vous voyez, tu peux venir à l'église parce que tu étais malade, tu es venu. Tu avais un problème, on a dit témoignage, c'est une bonne chose, c'est un moyen à quoi attirer bateau dans l'église. Mais ceux qui moutou aillent dans l'église, après avoir recevoir Christ, il a besoin, d'abord on doit le prêcher pour qu'il écoute la parole de Dieu. On doit enseigner la personne pour la transformation de sa vie. Parce que la prédication ne transforme pas la vie d'une personne. La transformation, c'est un moyen, c'est une prédication, c'est un message qui suscite la foi, qui pousse quelqu'un d'aller accepter Christ comme un Seigneur, comme Seigneur et sauveur personnel de sa vie. Mais quand la personne est venue à l'église, il a besoin d'être enseigné. Vous voyez? C'est l'enseignement qui va indiquer maintenant à l'enfant de Dieu comment marcher avec le Seigneur. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, chrétien. Est-ce que quelle est la différence entre tango zalaki ko sambela na tango komi ko sambela? Ba différence nini o remarquer na vie na yo? Na banaki ko lata boyete, na banaki ko tambola boyete, na banaki ko sala makamba boyete. Donc ceux qui na vie na yo nano o remarqué différence était tango zalaki païen na tango komi chrétien, c'est que nano ndimela nzambe te. La Bible nous dit celui qui vient en Jésus est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais okuta ba na parce que na ba église wana, okuta bango na ba bar, okuta bango na ba boîte, okuta ilateli ya mabe, okuta bazaka na koswana ko bunda ba makambo moko ya bakisi, hein? Donc babiloko moko boye qui n'honore pas Dieu. Vous voyez? Et pourquoi? C'est parce que processus il y a sali na bango et salema qui comme il se doit. Donc il y a le message qu'on doit prêcher pour attirer les gens vers le Seigneur. Prédication. Il y a l'enseignement qui doit aider maintenant le chrétien. Il y a koyeba vie chrétienne et zanine. Ce qu'un chrétien peut faire et ce qu'un chrétien ne peut pas faire. Comment je peux me comporter, comment je peux marcher, comment je peux vivre, comment je peux répondre, comment je peux agir. Tout ça, c'est ce qui fait. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas le nom, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Donc, après avoir été enseigné, Monique Moutouazali assidé dans l'église, c'est alors qu'on forme pour à la serviteur. Parce que les dons, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Le ministère, c'est Jésus qui nous donne. Maintenant, marcher à Moutou, et ça, par rapport à l'enseignement, il y a un serviteur de Dieu. Il faut enseigner une personne pour comprendre Nengia Kotambola. Il faut former une personne pour aiba Nengia Kosala Nzambe. Osomona ba dégâts alliés belé na musala Nzambe, na musala ba sala Nzambe, ba prophète, ba pasteur, ba serviteur. Ils sont serviteurs de Dieu, appelés. Mais plupart ils ne sont pas formés parce que la formation va t'aider. Il y a comment gérer les gens, comment gérer les problèmes des gens, comment conduire les bateaux face à la réalité, face à la tentation, face à la problème, comment se comporter. Et la formation est pour aider un serviteur de Dieu pour combattre la naïe moko na église. Parce que tu n'es pas formé, il y a des choses.
Ils ont un acte parce que oui, c'est ça, il faut na lobango na sala. Mais par après, il y a un problème dans la vie, dans la vie, alors il doit être formé pour qu'il soit utilisé. Et quand on responsabilise un serviteur de Dieu, il doit être encadré. Vous voyez, un serviteur qui n'a pas un père spirituel, il est beau, il est libre. Donc, à vivre dans le libertinage. Ako sala nyonso alingi akota boye azwa boye asala boye mutu ako inquiété ye azate. Donc processus wana la prédication pour gagner, l'enseignement pour transformer, la formation pour rendre un serviteur utile et compétent, et l'encadrement pour veiller sur la vie d'un serviteur de Dieu. C'est le travail que les hommes de Dieu doivent faire pour aider l'église pe batu ba bongo la motema na ndenge ya bosolo. Ouais, merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. Outiko loba tout à l'heure là dit lobi que ba éducation est belé, tu peux foyer belé et outiko ba à travers ba artistes musiciens tu benga ba musicien profond. Mais tous mona d'autres pasteurs ba comme que s'approcher vers ba musicien na pe ya to benga ya mukili. Merci beaucoup. D'abord, il faut toyeba être pasteur, ce n'est pas porter le nom pasteur. OK? Il faut savoir qui est pasteur et qui n'est pas pasteur. Vous voyez? Et ça m'a dit l'autre même dans temps ancien ezalaki. Na Bible tangi na Matthieu chapitre 24 verset 23, la Bible nous dit ils viendront nombreux de faux Christ et de faux prophètes, des faux. Amen. Des faux Christ et des faux prophètes. Bakoya bakosala miracle, bakopengwisa même ba Eli ozamba pona bango. Vous voyez, moi je pense que un pasteur, un serviteur de Dieu, appelé, choisi, il a une mission. Et la mission principale de l'église, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Mais je ne vois pas comment un pasteur peut aller vers un musicien. Il peut aller vers un musicien, peut-être parce qu'il a un message. Hein? Une fois, c'est rare. Accueillir, appeler ce message, peut-être à inviter un musicien qui te dit à boy, parce que la Bible nous recommande cela aussi dans Ézéchiel chapitre 33. Et le dit, nakotinda mopanga nangai. Ceux qui mopanga ezoki na yozali sentinelle na établir yo. Tango na koloba. Ézéchiel 33 verset 7 au kiti tina ba 9 10 wana. Alobi tango na komona danger zali koya, nakotinda yo na message. Yo sentinelle lobela mutu. Soki lobeli mutu te akufi na kati ya mabe makila na ye ekozala likolo na ye. Mais soki lobeli mutu aboyi koyoka akufi makila na ye ekotombe na mutu na ye moko. Alors dans cadre wana, je crois un serviteur de Dieu peut aller vers un musicien. Voilà, nzamba la kisinga boye alobelinga boye o se repentir o tambola boye o tika boye o sala boye. Mais ce qui est comme fréquent, quand il y a des temps où nous sommes des musiciens, quand on na bango, quand on na ba concert na bango, quand on na ba kolata na la bango ça la bango. La répétition na bango, quand ça va bilo moi ya ba ya buzo pas. Ça bilo quand on ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Mais il est appelé aux musiciens de venir vers le pasteur. Parce que la musicien, on a besoin parce que le pasteur est un représentant valable ensemble. La Bible nous dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Paul qui dit ça. Donc, c'est pasteur, un musicien profane, dans le cadre que Azoya na église c'est normal. Azoya na ndako passer pour avoir conseil et prière, c'est normal. Mais pasteur qui chaque fois il pas un musicien, et puis musicien ngonini, mission abongo la motématé. Hein? Atika la musique nae, encore musique yango nini. Musique yango tozo mona oyo détruire batu eza sans éducation eza na message moko ya ko construire te ya ko aider batu te eza na avenir te. Je ne vois pas comment un pasteur a ça. Vous savez, la Bible nous dit deux personnes peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Ceux qui moni batu bazali ko kangama mingi bazali ensemble ba kangami na makambo moko boye yebake bazali animé na même esprit. Ceux qui ngana za pasteur ozo mona nga tango nyonso na ba musicien mokili seke c'est marche zali kati na bango ezabe kati nanga ndena lobaki tokozala na bango mais tokozala na bango te na misala na bango tokozala na bango na église tokozala na bango na conseil tokozala na bango na ba prière mais
tozo lata ndenge moko na bango, toza na concert na bango, ba blague na bango, ba biloko na bango bazo sala biso be tozo kota na kati, soki tokomi ko sala bongo, c'est que toza ba pasteur te. Vous voyez, donc soki bomoni un pasteur attaché na ba musicien, pas seulement ba musicien, biloko nyonso ya mokili bato ba sala ka ba place bato mokili ba fréquentaka, ye pe azo fréquenter, elateli, elobeli, ba boite, ba aspect, mais ba souki banini, ba biloko nyonso wana, ce ne sont pas de vrais pasteurs. Vous voyez? Et ça va infiltrer dans l'œuvre de Dieu. Ou soit il était un vrai pasteur à Pengwa, à Tikanzela ya Nzambe. Donc voilà pourquoi il y a un message, il y a deuxième conversion, Bazonge la Nzambe. Voilà, je pense que c'est ça par rapport à la question de Yohan. Ok, merci beaucoup. Très cher internaute, il y a Petro Posokrasivi et Naoki Masumba en Angola, on a vraiment dit le Tumba Boki, n'est pasteur Emmanuel Azo de Corti, Kaka, et Nengezala, donc, Wata, le Tumba Wata, donc, Gogan 007, pire vieux, vraiment, il y a Jean Simi, le Tumba, les grands mécanos en Angola, on a loin de précisément, donc, qui salue aussi à loin Nengezala, Kaka, pasteur Emmanuel, même bateau bazana Mikila Poto, même bateau pe baza awa, ba komi kolela mingi pe na ba komba basala nzambe ba mabale belé zo kufa bana bazo koma ba fazer bana bazo koma ba bandoki o ba kanaki kozala te ba bimi ndengwa na kaka à travers ba divorce pona ba faux prophétie oyo ba pasteur ba prophète bazo prophétiser na ba foyer ya batu pasteur. Oh, merci vraiment, c'est très important et puis c'est malheureux hein. Et ça passe mingi. Ndena utai koloba, il y a de vrais et de faux. Vous voyez, un vrai pasteur azana moli mwanzambe katinaye. Moli mwanzambe ezali ko enseigner biso zo pesa biso intelligence, sagesse, maturité pour na koyeba ko gérer ba problème. Ce qui est vrai, ba prophétie ba message. Ce qui nzamba pesi yo message. Après ce prophétie. Et ça na eloko nzamba ko lobela ngai pona bin yo nande na biso ya cameraman o ya fandi kuna liboso na biso. Et message nzamba pesi tokotala. Est-ce que message yo ezaki na partager na bango nyonso ensemble to na partager kaka na journaliste to na partager kaka na cameraman. C'est la sagesse. Notre baki la formation. Une personne formée a zo ba ndenge ya ko transmettre message. Vous savez, pour parler, il y a des principes à respecter. Si tu veux parler sur quelque chose, vous savez, pour parler, il y a des choses qui nous poussent. Ce que nous voyons, ce que nous attendons, ce que nous désirons ou ce que nous refusons. Ça nous donne la parole. Potoloba. Mais avant Oloba, il faut aussi respecter certaines choses. Il faut savoir qu'est-ce que je parle. Où est-ce que je parle. Quand est-ce que je parle et pourquoi je parle. Est-ce que ça est important dans l'oba? Est-ce que le message nous sommes pas il faut le bango. Donc message nous sommes pas kolobela batu mi balé misato na foyer ya batu, na famille ya batu, na misala ya batu, même na église. Est-ce que faut le bango? Il y a des choses dans ba kolobela yo pour prier pour na mutu. Et suki bongo. Il y a des choses dans ba kolobela pour partager na mobali mais moi cité. Au partager na moi si mais mobalité. Au partager na chef mais mutu amusalate. Vous voyez. Et loko liboso eza manque à connaissance. La Bible dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Manque à connaissance, bazo panza ndengolo bazo panza mabala ya batu, bazo détruit bana ya batu, bana batikali na sima. Mais eloko mususu, surtout côté makambo ya libana ndengolo beli wana, ezana mabala mususu, ezala lelo na ba problème parce que le mariage n'était pas préparé avant le mariage. Parce que il y a la différence entre une femme et une épouse. Nzambe apesaka mutu épouse était mais Nzambe apesaka mutu femme. OK? Soko tangi na Bible na Genèse chapitre 1er verset 26 à 27, Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Verset 27 à l'obi, Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Abi, faisons l'homme. Cela veut dire quoi? La femme, c'est une personne faite au basali. Et la différence entre créer et faire, ou faire une personne. Une personne créée, on crée par la parole. Dieu a créé par la parole. Mais quand on dit faisons l'homme, une personne faite, Asa Mutoyo, enseigner, c'est-à-dire, éduquer.
vous savez tant mutu abotami na kati na famille aza appelé ya kozala grand pasteur, musicien, politicien, militaire, mwasi alibala et tout ça. Et début à réussite ya vie ya mutu eza d'abord na famille na ye. Ce qui mutu na famille na ye azwaki éducation de base ya malamu eko akozala na avantage moko boye tango azali ko embrasser ba société mususu éducation de base wana ezo pesa savoir vivre, savoir être et savoir faire. Alors une femme tango azoya na kati ya mariage, une femme yango moni nzambe kuna apambola ki abi Dieu créa l'homme et créa la femme. Dieu le bénit et dit soyez bénis, soyez féconds, remplissez la terre. Apambola, ça c'est une femme. Cela veut dire quoi? Famille, ceux qui ont un problème, papa na maman koyoka nezate, harmonie ezalité et bana ba kozala na conséquence oyo ba compréhension na bango eko kita na conséquence na vie ya bana. Pourquoi? Ba kozala na temps ya ko éduquer bana bango malamu te, ba kozala temps ya ko orienter, ya ko veiller na vie ya bana bango te. Et tango mwana azali préparé te, tango mwana azali éduqué malamu te, akoli peut-être na ba souci, na ba problème, na ba stress, na makambo ebele classe, ba pesi mbongo a classe te, tam susu bilamba ba pesi te biloko akolia parce que papa na mama baza na ba problème mingi. Et loko wana ko kita na vie ya mwana ko perdre certaines valeurs morales. Ozomona mwana kozala déséquilibré na vie, mwana kozala concentré te même na classe a okende sa stress na makambo ebele moyen alanda cours malamu et kozala te. Voilà pourquoi ce qui famille édika ki mwana bien te et préparé et ça la mwana moi c'est la mwana mobali tango okende na mariage ake po na sexe. Ozomona azokende kuna po naza na mwasi na bimana na bota na bana naza na mobali po naza na bien. Or le mariage ce n'est pas d'abord le sexe. Le mariage, ce n'est pas d'abord le plaisir. Trouver mariage, c'est trouver d'abord une femme. C'est lui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Et non époux. Époux et épouse, azali aide au azoya pour combler certains vides dans la vie à mobile. Dieu nous donne la femme. Mais l'homme, par son choix, après avoir observé, examiné comportement, caractère, éducation, vie à mutu, de osali choix, il y a moi si oyokobala, to il y a mobali oyokobala. Donc, responsabilité, zalika que pas pasteur te, pour na province na balibala, responsabilité zali personnelle. Tant moi, tam sou moi si azwa ki éducation bien te ba parents na e, tam sou mobali pe azwa ki éducation bien te pa ba parents na e, tango ba bala nika ka bongo pa famoni moi si kitoko, amoni mobali na mbongo to mobali kitoko pe ba bala ni sikoyo ba vide wana ya ba éducation ba préparation et ko rattraper bango na kati ya mariage. Ba divorce zoya, ba compensation zoya parce que toute chose pour le faire, il faut être préparé pour la chose. Si tu n'es pas préparé, tu ne feras jamais quelque chose comme il se doit. On a toujours na ba laki na makambo ebele. Et makambo susu ezo sala ke batu ba yoka na ba mariage na bango eza infidélité. Donc kozanga kozala satisfait. Et ça na basi ebele baza satisfait te. Et ça na mibali ebele baza satisfait te. Plupart ya basi baza satisfait te vie ba besoin. Alingi kolata, alingi kolia, c'est normal. Mais tango olingi lix wana, il faut que tu la bozuya mobali na yo. Vous voyez, azwaka nini, azwaka combien? Vous voyez? Et oyaza ko zwa wana ndio zo calculer na ba dépenses, na ba besoin parce que ce que zo mela mobali ba dépenses est belé, salaire ezali muke, ça va vous causer des problèmes. O bana ko se comparer na batu mususu, olanda o wana, yo wana lia ki boy, wana lata ki basala ki boy peut-être mobali na yo, azana possibilité wana te. Na infidélité pe ya mibali. Ezo uta na nini? Eza uta, il y a des choses. Et na ba mibali musu bazali posséder. Moi si azo lambela est bien, moi si azo servir est bien, moi si a kimia, mais okuta mobali alekisa kabasité. Voilà. Vous voyez, Alex amona mona muke alingi, amona mukolo alingi, amona oyo ya liboma alingi, ya normal alingi. Donc et comme une possession. Vous voyez, et tant que vous vivez mobali na moi si ya kimia, azako supporter un moment, ya pasi, ya bisengo mais yo ozana mwasi oyo, ozana mwasi, ça détruit. Vous voyez, okoko sa makanisi mabe na kati ya mwasi, okiko lembisa mwasi, okoko sala ke harmonie ezala na couple na binote. Wana ezelo eloko mibale. Mais eloko mususu ezali pe
parce que mobali ayebi ko maîtriser moi si na yete. Vous voyez, ayebi ko maîtriser parce que mutu nyos ne to vivra ka aboye dans l'homme, dans chaque homme, il y a ce que nous appelons l'erreur. Nous avons la faiblesse et le défaut. Mais tant que nous faisons ce qu'on a mutu comme mobali to moi si na yo bofandi esika moko, il faut bo détecter babilo ko na oye bango na kati ya mutu na yo. Erreur ya mutu nanga ezalaka nini? Faiblesse ya mutu nanga ezalaka nini? Ba défaut na ye ezalaka nini? Vous voyez? Yango Bible lobi l'amour supporte tout, accepte tout. Ce qui olingi mutu okolinga na ba erreur na ye po atika na erreur te, mais okolinga ye po oksunga ye okorriger alongwa na ba erreur wana azala bien. Parce que erreur ezali nini? Erreur ezali eloko oyebi ko sala yango bien. Mais na volonté na yo ole sala yango bien osali yango mabe. Babengi erreur yango wana. Tandis que la faiblesse ezali eza tentation tango eye e matelio. O se laisser emporter, o surmonter yango te. Okoi na masumu de faiblesse. Mais il y a ce que nous appelons défaut. Défaut ezali nature ya mutu. Caractère inné, aza bongo, asambela te, aza na mbongo te, aza la éduqué te, aza na nature na ye, aza na nenge akelama bongo. Nature ya mutu esuka kate. Soki aza mutu akanda kozaka mutu akanda. Soki aza mutu alobaka mingi alobaka mingi. Soki aza mutu moko azalaka na maîtrise te, eza défaut na ye. Mais tango lingi siko mutu, il faut aussi supporter ba défaut na ye wana. Pour défaut esila raté. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que les forts supportent les faibles. Donc eza ba biloko wana ndezo salake ba foyer ebele bazala. Donc et pas moi si envie bilula lula ba via comparaison et pas mobile infidélité donc mutoza maîtrise était asa calme était, mais aussi il y a des hommes mitema mabe. Vous voyez, égoïsme dans un foyer. Alinga kaye ngane na lia bien, ngane na lata bien, ngane na zala bien te, mais tu ne passes pas à ta femme. To moi si alinga na zala bien, ngana lia bien, famille nanga zala bien, mais famille à mobile ozo kanisate, ça peut vous causer des problèmes. Voilà pourquoi les autres ozo observer na ba divorce, na ba fiançailles. O ezali ko sukate parce que mona moi si aye baza ba fiancé na mobali koya kaka epa na mobali aosenga déjà transport na koya ndenge nini nana mbongo transport nana mbongo alipa ya kolia tongo te. Est-ce que c'est normal? Mobali boza balikango po bokoma pete ba fiancé lobi bobalana o makamba balipa na yo makamba ba transport na yo omoni ki ozo fingisa na famille na yo na éducation zo. Donc quelque part il y a certaines choses où il faut qu'on assume responsabilité. OK, t'as la mobile comment transport na yo au fouti bo fandi bo sololi lokoso ezalate bo sololi esili mais qu'est-ce qui empêche pe aussi na lobaka même na église na lobaka makambwana? Qu'est-ce qui empêche que une fille boye beaucoup na rendez-vous ali boso na mobile yo sombi sucré bomeli alingi akende osombeli pe trans opesi transport bi futa transport okene et o changer na eloko ni. Vous voyez? Donc bana ba c'est ça lokola so ko na mobile moko boye lokola mwana mobile wana amemi ngambo na vie. A eu problème. Donc ma cambonio soit caillé. Mais tant que nous me ba charge nyonso wana tout au débit. Bokobala ram colonie. Sombelanga téléphone ya combien? $300. Oh $300 ba kosoma biloko ebele ya facture na yo. Sombelanga bilamba ya combien? Il y a $200, il y a $100, il y a $50. Et comment on a moi si on attaque un projet moko attaque côté ka moi lipa kama mikate ezala kate. Et ce qui est grave comment on a plupart ya bana basi ya génération ya lelo baza focaliser pour na babiloko moko na tinate. Par exemple ba fête wana to ki fête ya mariage o fête ya nini anniversaire comme trop ya anniversaire au mona mutu aza ko dépenser peut-être $1000 pour l'anniversaire. Donc pour na mukolo moko akobenga yaya abengi noko abengi camarade abengi mobali akozoba baba likango 3 4 pona kosilisa kaka mukolo moko moi $500 moi $300 kosomata mamba bilamba na zando awe oteki osu moi intérêt ezuyo epesi moi valeur na ma considération liboso ya mobali pe na miso ya bato. Mais comment yo kaka pesanga boye salanga boye salabo ebele ba dépense obombaka te olukaka te donc ozo vivre vie na yo avenir ezalité yango zo mona bato ebele bazo kotana ba fiançailles ndé. Voilà pourquoi ebele ya bana mibali bakoma so ba passer toujours la ya bana basi ebele ona papa nga mobali wana alinga ka sexe alinga to bimana ye alinga ka boy oui azolinga pourquoi parce que yo pozo la sa ba besoin
Mon mobali beaucoup tani premier jour pesanga na premier jour ba ko bisayo pesanga penzoto. Vous voyez, autant beaucoup na fiançailles nzoto akolemba yo abaye yo atiki yo moya bala lisusu et kozalate. Tu vois? Donc c'est ça ndé lo ko ça ba problème. Or sexe avant mariage ezali danger makasi. C'est vraiment dangereux. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. Quand on a expliqué Batumingi, parce que surtout les jeunes, on a vu le gars là, marié, ils ont retrait qu'un azol en épisode de minute. Oh, les jeunes, ils ont tellement belé, ils ont tumba. On a expliqué. Les jeunes, ils ont l'église, que non, les rapports sexuels, ils ont mabé makasi avant le mariage. C'est par rapport à quoi? On a faire éclaircir Batu. Mais ça m'a bien makasi, ça a des conséquences graves dans la vie ya batu. Vous savez, sexe ezali arme moko fatale que le diable utilise pour détruire des grands dans ce monde. Batu ebele ba vie na bango ebeba. Batu ebele ba vie na bango effrénant. Batu ebele bazalaki désorienté na destinée na bango à cause du sexe. Dans la carte de la Bible. Samson, un homme fort, un homme puissant, à cause du sexe, il a perdu tout, sa force, sa destinée, et ils sont comme ça nombreux dans la Bible. Par exemple, Ezali et Belé. Donc, sexe Ezali, na conséquence est belé, et la physique, et la spirituelle, et la présent, et la avenir. Comment? Premièrement, muto zo bo sangisa na enzo toana. Okuti na no viergeté. Okuti pe mobali wana chasteté. Osomona. Sikoyo, c'est que abima déjà na basi mususu avant yo. To abima déjà na mibali mususu avant yo. Maintenant ce qui est grave, état d'âme ya mibali wana oyebité. Parce que nzoto na biso eza mabele. Or, tant ozo sangisa nzoto na mobali, bosali échange ya vie. Ya âme, ya corps, pe ya esprit. Bosangisi yango, c'est beaucoup mutu moko. Or il y a des hommes animaux. Il y a des hommes serpents. C'est-à-dire bazana esprit wana moi mutu esprit ya mboa, esprit ya nyoka, esprit okomona peut na émission musuto kokota on a pas tout ba type ya bato. Vous voyez, si kotango sangisi na enzoto wana na ba lien na ye, na ba réalité spirituelle nyoso o azwaki kuna bosa nini, bosangisi yango. Conséquence ya liboso wana et ko compliquer vie na yo okomona o mataka no mona masi musu depuis obima na to mobali musu depuis obima na ye maele esila na classe mayo évoluer na activité na yo ezate makambo ekangami makambo bloqué vie comme compliqué même atan zoto na aspect en zoto okomi ko perdre yango wana conséquence ya liboso et oki ko bloquer yo conséquence ya mibale za nini tango zo mesa na nzoto mobali oko baye yo tout comme moi c'est pas oko baye yo vous voyez. À chaque fois nzoto boko baye et ndo zo mona tango mobali azozwa déjà nzoto moya bala yo ezate parce que l'essentiel yango wana azozwa yango déjà ozo mona azozwa yango déjà parce mona bon na kende bala ni pona zwa kango déjà na sala la kango déjà eza habitué la za nango na kolokali susu nini c'est que eza pona avantage pona yo moi si po babala yo il faut pas ça na posa na yo posa wana ndeta mobali na posa na yo ndezo tinda ye na lumbango akenda mona famille. Mais il y a des filles, okutani na ye lelo, abimi na ye lelo, apesi zemi lelo, asa donc makamono son apet. Les filles sont devenues faibles moko, tu n'as pas l'idée. Neba congolais ba ponda lelo buga lelo lamba lelo. Pondu lelo ce qui pondu lelo, ce que vous disiez là. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Il faut, moi, si on me paie sa valeur. Même mobali, zoto, il faut respect. Donc, nidité à moutou, il faut qu'on paie ça en respect. Ce n'est pas que tout le monde, oyaye, amoni, on perd des valeurs, et puis on perd de honneur, conséquence, c'est mi balé, on a beaucoup baye, yo, bakiko tika yo, bakiko. Et puis, mobile, c'est sérieux. Au cas moi, si les lots, kako bibi nae, les lots, na facilité, ce n'est pas une femme à épouser. En tout cas, il faut qu'on ait en délivrance. Une femme qui se respecte, et ça, moi, si beaucoup de temps, il doit résister. Vous voyez? Et ça, comme tu m'as dit, tout le monde, même jour, et ça, c'est jour, moi, ils ont rendez-vous. Tu vois que c'est. Et ça, possession. Aux monde. Donc, conséquence, il y a mis ça, des amis zemi. Beaucoup de gens ont autant en classe.
to mobali azana no tango bi azana ba activité azobunda bunda tam so azana place akolala te ndako te alors que pas baboti ozui siko zemi baleisa kai balati sakai garçon tam so azana possibilité te tango siko kozwela ezemu paf oye kozwa zemi et okoma soit to longola soit to bot mais tango bazo longola bazemi wana yo mwana mwasi ozo makambo zo le kat na vie na yo d'abord osali lisumu na miso nzambe de deux obandi ko causer ba problème na kati ya santé na yo longola so monaka bozo longola mais oyebite ba conséquences ko ya lobby na vie na yo vous voyez soit ba longoli soit ba boti moi tant ba ko bota mwana papa inio mama inio famille ba inio et puis okomi ko diminuer chance na yo ya kobala parce qu'il y a d'autres personnes na ba tunyo sote il y a d'autres personnes aussi obota bana basi mibale misatu omoni akomi na moi réserve moko boye pona kobala bien que bazo bala na bango ozomona donc voilà pourquoi na komona makambo nyonso wana ba conséquences ezai ebele oyo ce n'est pas bon pour toi frère sœur qui komesana na nzoto tango nyonso et aussi tango mwasi akomi koyeba nzoto ebele ya basi to mibala koyeba mingi akosana na problème tango akoya kobala mwasi na ye akobanda ko vivre na vie à comparaison ozomona tango nazalaki na ani azalaki boy Jean-Luc azalaki boy Serge azalaki boy donc azofa na libala na ye azana na kimia yango ezalaka malamu obali mwasi oyo asala mobulu mingi te po moya comparer na batu mususu ezate asana connaissance wana te mais oyo asala kala wana soki asala kala balobaka wana asala kala wana so ameka donc André aleki oyo Jean aleki oyo Eric aleki oyo nani aleki oyo donc okomi ko vivre na ba tendance wana vous voyez eza babiloko nyonso wana eza danger pour un rapport sexuel avant le mariage. Ok, merci beaucoup. Là, je suis toujours avec le pasteur Emmanuel qui n'est pas de Kerotike. Donc, Rodrigue Nting, qui n'est pas pasteur Emmanuel sur la Caranabisora. En tout cas, très cher internet, il y a un peu de Postocrace TV. Et bon, s'abonner massivement. Awande, vous aurez des informations frais. Puis surtout, quand tu partout, quand on est au Tinda Rabiso, Boba qui n'a pas Tali, pasteur Emmanuel, partout, Bobby. Tout le cahier, peut-être sur la neige, on a fait de production. Il y a un toujours bon pasteur Emmanuel en tout cas coup de chapeau à toi DJ Master Pro Moussangisi pena ya jeunesse congolaise vous avez pena na posa pena ba jeune ba kene liboso kaka ndenge za la vraiment pasteur Emmanuel avant to koma bon ba mitune ya suka étant que mon mboka était congolais aussi pasteur aussi un grand homme dédié mililo uta ko le kabongo les 30 jeunes à stade des martyrs bande ko na biso kuna pena est bazo kufa. Et tant que pasteur, parents aussi, au moment où événement wana, fallait ezala, tout ezalate. Bon, ndé na loba ki na bandeli na lobi, musique ezana no musala. Au départ, eza musala. Moi je crois dans ce sens-là, mutoazo sala musala na ye. Kopikisaye musala na ye, je ne vois pas pour ba kopikisaye. Au départ, hein, na lobe la musique comme travail. Parce que lelo nga nazotea, eza musala na ngai. Yo za journaliste, o sala musala na yo. Ba cordonnier, ba sala musala na bango. Vous voyez? Donc tant que sala musala na ye, je ne vois pas ba pilote, ba zo même ba avion, ba taxi, même ba sala musala na bango. Je crois na sens wana na moni mabete musique ezalato ezalate. Mais eloto solo bela mabe pour na musique ezali message ya musique. Ozomona message oyo ezana kati ya musique. Moi je crois na sens wana je ne vois pas vraiment ma belle copie bango basala musique na bango parce que ça musala na bango et puis tant basala musique wana babeta mutu fimote et c'est ngana kendeki na tuni ngana kendeki donc soki basala musique na bango lokola misala na bango ndenge ba joueur ba beta ba balle ba osala banini soko monique eza important pour na yo okene OK soko monique ezali important te ofani non ndako ofani na yo je ne vois pas mal na makambo wana na niveau wana vous voyez. Oui, mboka na biso za na problème. Est-ce que ba missionnaire ba kende ko bunda na est? Ezana batu oyo ba se sacrifier. Donc coup de chapeau pour na militaire na biso ba ko se sacrifier pour na mboka na biso, ba zwa musala ya ko bundela mboka. C'est ça leur travail. Donc moi je crois responsabilité ya liboso pour na guerre ya est ezali nano gouvernement. Parce que gouvernement ne ekopesa armée na biso ba moyen. Et que ça bango ba possibilité nyonso physique, morale, n'est-ce pas, et logistique, ba moyen nyonso po
bazala bien encadré et permettre bango ba bunda na mboka ba défendre mboka na biso. Ezali responsabilité d'abord ya ba musicien te. Vous voyez, et ça militaire dans ba gouvernement militaire yango na lobaka chaque fois pour na makambo ya est parce que ngamo na za muto à est. Vous voyez, ngana botami kuna na koli kuna na bitumba o ezoleka na sina pungisi batu plus de 23 personnes ba proche famille, amis, connaissances on a yebi na bitumba wana. C'est que biso ne tozana pasi makasi makambo na mais je ne vois pas en quoi to pekisa bango ba beta musique wana. Je ne vois pas. Vous voyez. Problème ezali que problème à bitumba ya est est d'abord politique. Donc ba politicien bazwa conscience. Ba yebake tant bazo fana na ba pouvoir, ba gouverneur, ba ministre, ba nani, ba yebake ezana batu bazo kufa makile zo sopan. Et biso tozo bungisa bandeko na biso propre ya nzoto ya famille ya libumu ngana lo banona bimisi yanga ya libumu. Vous voyez, moko mibale misatu te. O ba kufi mwana noko mwana tata mwasi mwana ya grand frère ya nani o ya makila nanga ba kufi ezo sala pasi makasi à quoi bon pona ba oyoka ki président ya assemblée nationale lobaki alobi bino ba collègue député oyo bozali na kati ya ba groupe armé bosa nini bobima na kati. Le président de l'Assemblée n'est pas n'importe qui, c'est une grande personne, deuxième personnalité ya mboka. C'est que ayebi eloko moke ezana ba politicien bazali na kati ya makambwana. C'est que il faut pas tout avoir conscience que ce n'est pas bon. Comment on s'enrichir? On tonga banda, on mituka, mais makila ya batu et so sopan. Oyebi papa, et là qu'on est na mokila, tozo bandako, tozo mbaba mituka, tozo ba million et kotika la awa. Un jour, tozo na jugement liboso nzambe. Et là qu'on est bomba mboka na biso nde yango wana. Égoïsme, cupidité. Et motema mabe. Donc muto alingi azwa combien de millions bozwa, combien de millions bandako botonga bosana nango nini na mboka to mona ba Mobutu ba koma ba riche lelo. To mona mokilio Osama bin Laden muto ba mbongo ebele lelo. Toyoka ba Kadhafi na monde o lelo batiki yango nyonso. Yo pe oyo zo travailler na ba rebelle wana, ozako soutenir bango, zo coopérer na bango, bato bazo kufa un jour yo poko kufa. Et aux aliboso ensemble. Voilà, exactement que les politiciens ont conscience. Batika kokota na makambo wana batu babika batu baza na kimia. Deuxième responsabilité pour les militaires parce qu'il y a des militaires oyo bazali engagés, bazali déterminés pour na makambo zo le kanamboka bazo bunda. Mais il y a d'autres bazali ba traite. Vous voyez, ba o wana pe batika ko sala makambo a bongo. Mais il y a aussi certaines populations, certaines personnes oyo bango moko bazo utiliser bango na ba rebelle wana bokene bosomba biso biloko bokene osala boy. Moi je crois peuple na niveau na bango pe il faut ba décourager ba rebelle wana. Alors ensemble biso tozali ini to lingi mboka to na souci na mboka na biso mutu na mutu esengeli asala musala na ye. Pour ce qui concerne la guerre, part ya responsabilité na yo biso lokola ba pasteur. Il faut prier, il faut conseiller parce que ba politicien ba militaire na ba ya ke pa na biso. Il faut qu'on conscientise bango. Et ça, les musiciens, ils faut qu'on soit conscient. Ngane na zaboe na ko lingate mabe comme la yote. Ozomona na ko bate loko moko mabe na ko contribuer ou bien na ko s'associer na mutu moko te pour mabe comme la yo. Vous voyez? Donc conscience ko bisanga o azande ko lokola ngai. Na uti na Goma, na so te na église moko na so yebisa bato na église Philadelphia Goma. Na so yebisa bango que non. Yo mutu otiela ka batu poison pour mutu akufa. Ça lokola yonde batieli poison wana. Siko za na mwasi oza na bana. Siko zo kufa otiki mwasi na yo obala. Otiki bana na yo bakufa. Yo okufi otiki bango ba orphelin. Hein? Zoka ka place na Bible obi ezelo oyo lingite ko salela ngo moninga te. Tu vois un peu? Moi je crois yango wana pona concert eza musala na bango bazo sala. Mais ce que nous voulons ezali ke so ko beta concert net no toyoka ki balobaki une partie ya mbongo wana et qui est dans l'armée pour soutenir bango na baba tout ça ba veve ba ofelo bazakuna. Moi je crois c'est quelque chose à louer, c'est quelque chose à féliciter. Vous voyez, parce que toujours ça la misala na biso nyonso, ce qui est important au sala musala oza conscient na musala na yo ke ezo contribuer pour na vie na yo, pour na famille na yo, puis pour na mboka. Je crois que c'est ça. Ok, merci beaucoup. Très cher internet et à Pedro pour Socrates TV. Et donc j'allais vite à saluer encore donc
DJ Master Pro, donc les responsables DJ Master Pro. Et en tout cas, au CP, le émission La Voix des Stars, Nenge Pasteur Emmanuel Autiko décortiqué Kaka Nenge Zala vraiment. Donc Jean-Simi Lutumba, et Nalwanda Wana, donc Die Wata 007 na Luanda, donc vous appelez Belé, la France et la Belgique et partout dans le monde entier Kaka Nenge Zala. Ouais, Pasteur Emmanuel, Motuna Yasuka vraiment, ils ont Motuna Moro vraiment, donc Motuna Moro, il y a Motuya Makasi vraiment Nenge Tolbara le côté à Lingala, ils appellent Motuya Makaba Belé Bazo Zela Yango Balobi. Pasteur Emmanuel Azana prophétie Moko Européen, artiste et musicien congolais Moko, artiste Sanguezanani. Ah, ok. C'est là qu'il y a une émission dans la autrefois. Zamba Lokumu, moi je crois, il y a vous poser question pourquoi passer vers le musicien. Nga ina on tika la kokuta na musicien mon côté. Attends na téléphone atika ko soit na musicien mon côté. C'est pour dire que toi on a problème na bangoté. Le sali est individuel. Et nous ne faisons que notre travail étant serviteur de Dieu, il y a quoi avertir batu. Baye banzambe batambola malamu po mukolo asuka tokota na bokonzi likolo. Certainement nazwa ki message pour ndeko na biso fali. Nazwa ki message toi en prière na moni zamba otali sanga une femme. Moi si à côté bazaki na relation à côté à latie et azo matana scène à kangi kingo à quoi il a perdre de connaissance, c'était sa mort. Vous voyez. Alors to yewana batu bakumi paniquer batu bazali kolela bandi ko ganga. On a prié pour elle et puis après se rétablir, à Tiki Musique. On a Fali Poupa. À Tiki Musique et puis à Tikali na activité na mswazali ko sala. Et na kati ya makamboana, moi je crois ils ont un message tozo pesa. Vous voyez, ils ont un message tozo pesa, mais eloko na koloba ezala na ye, soki ya kolanda biso, soki proche na to fanatique na moko alingaka ye mingi, ezake biso toza na problème na bangote. Biso tozo viser le comme côté et ce qui est vrai même ça te na fana ki bona zo sambela nzambe songa fali ça non ce n'était pas nzambe ye moko na bolingo na ye azui message a pesinga na yebite pourquoi nzambe asala on so sala ki loko mo quelque part c'est ça ki nzambe nde nzambe a pesi message mais ce qui est important ami batela asala keba je dis bien à moi si c'est une femme nde ba pesi mission aya ko détruire pe ko sukisa carrière na ye. Donc, à veiller ma casse na basi oyo bazali ko poussa na pemene parce que l'une de ces femmes a une mission moko ya ko finir ya ko silisa ye. Mais ce qui opportunité zalaki ke ayebi pasteur moko ya solo oyo nzamba iko utiliser ba kene ba sambela et a ko sunga ye a comprendre nini ozo kana vina ye pe nini sengeli asal. Tout comme ce qui alingi to kutana na ye naza wana tokokuta nae tokosola nae c'est parce que à part il y a des choses on peut dire comme ça devant la caméra mais il y a d'autres choses tokoloba na pembeni pour na vie nae donc vie nae ezali vraiment na danger makasi oyo isengeli a veiller makasi a mibate la pe ba conseiller ba proche nae ba veiller makasi pour nae pour makambo bongo et comme elle a été mais on est en train de prier pour lui. Ok, merci beaucoup. Ton cher internet et peut-être pour Socrates TV, na osenga pena obeta pena setemi na ba warrior na bi kebino bolinga pena Fali Poupa Aigle azam moko ya artiste congolais et mon mboka. Alors ndenge bozui donc pasteur Emmanuel azana prophétie moko pona ya koki kolobango na TV boete et en tout cas wana peska ya muke kaka azana mona mwasi moko azolinga abe sa fina ye mais ba misusu wale za secret ceux bakutani ba mibale ba kosola ro ndenge zala vraiment pasteur akopesa numéro na ye kaka ndenge zalaka bobenga vraiment pasteur Emmanuel bato bazandesi bazana ba mikila poto baza partout bakoza pena besoin ya mate ya peni mingi batama bala lokola ba frère na ngai Rodrigue Ntingi ba junior Mwanda bakoyi ko zo numéro ya contact opesa pe numéro ya contact tamusu bakobenga yo pona ba prière et tout consola. En tout cas, tous sont disponibles pour la bana Nzambe. C'est ça le travail de tous les jours. On zamba bengela biso. Mutunyo soit monique, soit ayoka kilo comment comprendre bien te. A besoin ya éclaircissement encore davantage. Ou bien on a besoin de prière, de délivrance, maladie. Ils ont souffert de cancer, sida, nyon soana vraiment. Par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tous en témoignage, même dans la poto la bango kuna partout on zamazo sa la bango. Okiko consulter biso na numéro nanga ezali plus 243 89 85 039 66 plus 243 89 85
039 66 on a numéro nanga normal na WhatsApp soko benginga vraiment tango nos amoke na na service to nazali na charge te. Merci beaucoup pasteur Emmanuel. Est-ce que vous avez quelques salutations au sein pas babat? Oh, na pesi bato nyonso mbote zamba pambola bato nyonso apambola bino apambola patron en chaîne na bino, il s'appelle Papa Petro, na pesi mbote, merci pour na instrument oyo permettre message eleka, sinon na pesi bato nyonso mbote. Ok, merci beaucoup. Très cher internaute, il y a Petro pour Socrates TV. Là, c'était le pasteur Emmanuel. En tout cas, bien mon moniga. Et le monde n'est pas monté manezali. Ah, il y a bien, il y a propre, n'est pas monté mes alliés. En tout cas, merci beaucoup pasteur pour l'opportunité de participer mon collègue. Au Vanda, tout cela, côté à Pena, en tout cas, quand on est à la qui m'a Pena mango coupé sa Pena bambote pelé pas ya les patrons de tous les patrons papa langa Petro Kangila et ya maman Tété Ngolou aigle jaune maman sociale et pourquoi pas saluer aussi donc mon partenaire balabi Kalaming te Petro pour Socrates TV tozo kitabongo na kisantu na bokasi ya DJ Master Pro, donc les patrons du jeu, et qui t'a vraiment au betara billard, au betara tennis, au mixara bien, donc bana qui sont tout cas la minute qui t'a rapport à promotion ya makambo binoga ekende liboso et nengezana qui m'a venu bango na Brésil là opesa mbote bele pa ya Priscille Maïnou PM papa na Kirtus, donc joyeux anniversaire mon bébé et ya Aimé qui finit la Rossignol. Pourquoi pas saluer aussi Montréal, mon caméraman et Papa Tita mon bal la Pembe Karandenge Zalara, bah tout balinga les amis de Watakin fait 4. À bientôt déjà. Deuxième édition ya marche de santé to kangana pena pour que tu beta masolo Karandenge Zalara numéro 1 bobenga et que ça pena qui to komakasi. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.